place oyo siko mama alina zongi pona ya ko conclure que si on le bien déjà que José siko avec les 300 bateaux na butu wana aye a organiser bango Nzambe apesi ba instruction que pesa chaque mutu trompette moko ko bosa na te makambo eza koleka na ville nini ya Opra villa Opra eza yango ka mutu babengaki na kala Jericho mais po Nzambe apekisaki ba reconstruire Jericho ba manasa ba kena reconstruire ville moko ezaki na pembeni na Gilead les agis face à face car na Jericho baboye ko reconstruire Jericho parce que Jericho ezaki na punition tant que Jésus akotaki alakelaki yango oya ko reconstruire Jericho akofuta nini mwana ya wana bana ba manasa tamba zwaki Jericho wana bazwaki ba pesi bango pa Josué babangaki na bango kosala nini ba reconstruire ville ya Gilead bazaki bana Gilead wana ba se mélangeaki entre ba Ephraimites na bango ba manasa des places wana apesaki bango a trompette de ville onde Sodome na Gomorrhe bon Sodome na Gomorrhe wana etokoya kolobela ngo na ba émission za koya wana ezalaki pe na pembeni kaka kuna ba moyen no yaka wana mais est-il que 300 trompettes pesa meli na banani na ba soldat oyo ba oyo ba bonaki ba buya soldat ba vaillant hommes na ba minda kubosa na te merci na ba minda mais sikoyo ba minda awa keba yango wana tozakolanda makambo lemba minda wapesa wa minda yeah minda ho otanya una bilo pesa wa minda ngana tanga ina bilo pesa ki bango banini bajar bambidika batie mafuta na kati batie mesh nete ya bougie na kati mekeba mwinda soke peli tolobela na emission mwinda mondi mozali nini mwinda na yeah mwinda ilo bana Nzambe ezali mwinda na vie na ngai kasi torche na nini na santé na ngai siko place yoko ndeko oko comprendre pourquoi ba émission musutu za ko programmer de façon que tant to ko continuer ba programme na biso oyo kaka ezalate sinon ki ba obalanda ka biso nzere je salema bakozali elonga na Yesu bisengo na bisengo kuna na lola tokomi na tango na suka makati ya lingomba tokomi na tango na suka bandeko tozonga na Yesu Masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu bisengo na bisengo kuna na lola atote kolangwa masanga ezali masumu yo moko bapaya baye kotala yo somi masanga ya milangwa na Makasi na yo zali kotekela bato nde bamakaya olobi na bato ete kolongola basemi ezali masumu yo moko zali koteka bakisi mpona kolongola basemi ozali kotalisa baninga bisika balongolaka basemi olobi na bato ete kosala kindumba ezali masumu yo moko ozali kotekela bato nde bakondome bandeko tribalisme ya makasi soko otali ekoti mpe na kati na eglise etikali kaka tokoma komona bafrançais na bafrançais ata bino baprotocole ndenge boyambaka bato koponaka bilongi te sosola Gedeon etekeba okopesa chaque mutu mwinda kasi mwinda te oya chandelier mwinda yo na era batorche ezalaka te mais apensi Gedeon mayele ya kosala torche parce que torche elingi olobaka mwinda eza kopela mais bareyo nango odirige yango bazwaki nini ete ya mulongosi bazwaki nini jar yango eza neti aka mbidika na kati ezala kopela mais lumière ekopanzana te ezona kaka directionnel kaka nde yango ezalaki sorte ya batoshe apesa yango babomi yango pupu mutu na mutu na yaye mutu na trompete abibolanda kaka nini ba instruction oyo ngai nakopesa bino de place wana butu wana kaka meme butu ser na ngai nazongele place outi koloba ete Gedeon ayokaki nani de bato tata moko azalaki kolala epuis brusquement bu alamusi moninga na yeke namonaki clip bandoto tolobelaki yango bandoto keba ezalaka nango 1 minute te ezalaka kaka clip namoni clip moko boye tante moko ezalaki kotelema epuis epe moko kaka kwabulu ekwati yango clip yango esili
ndoto yango esali nini esili mena émission biso ndoto na bana tolobelaki yango ke mutu alotaka ndoto ye te mutu asalaka nini ainterpretaka soki mutu azali kointerprete ndoto aza te pamba mutu yango mpe ye mpe te me révélation efuti epa na nzambe epuis mutu yango azwi interprétation révélation apesi yango na mutu alotaki ndoto ke o epe wana ezalaki epe ya nani ya Gedeon epuis Gedeon azalaki na pembeni ndenge olobi na émission moko tosalaka ya songisongi n'est-ce pas ke bato bazoloba kuna bazoloba likambo yo oza koyoka bango baza kotonga yo baza koloba nani Gedeon epuis baflashe information yango Gedeon acapte information ke bazolobela ngai eke na ndoto na baloti nani abimi kuna ngai donc epe wana ngai mais place na Gedeon courage boum eteleme zwi abi ok donc gloire à Nzambe essayer tana ngo sa nini essayer la musala batata nyonso wana est-ce que bazalaki na masasi non bazalaki na baepe non eloko moko kaka bazalaki nango kaka batoshe na bango toshe na nini na tempête na bango na trompette ya donc de biloko kaka masasi eza te nzete eza te bibundeli mpe eza te butu na bina bosala onga na kweso na bika bobeta batrobinu bo na weta ba trompette et puis tokota na kan oya zamba bato bakampe nde place oza komona ete Nzambe liloba na yo ezali mwinda na vi na nga mais ezali torche na nzela na nga torche tolobaki ete na chantier na ngai torche tolobaki yango te keba bapelisaka yango à n'importe quel moment te okopelisa yango po pointe omona nani banguna na yo place wana bateyaka ma batrompete Gedeon abi botia batrompete boum babali kotia boum akel bato wana baennemi nango bazalaki na bazamba bakampagne na se apongi wana soki azalaki 1 2 matolo baka butu bazalaki ya kolala puisque boyokaka boum akeli bato basala physique tolobi yango ke bato batanga baphysique bayebi ke résonance makelele soki eza koya na badifférent angle malamu eza na même fréquence so eza na même fréquence na amplitude yango ekokase ekomi à 0 Nzambe asalaki physique ya science acoustique na batrompete wana ntango ebeti buma matoi na bana se apongi gungu baza koyoba te bafréquence résonance eza koya eza koricochet eza kose kase bakomi na trouble eza neti na église mosusu bana okuta ye yango ezoleka société na biso bato baza na miziki ya audio bana baza awa batata baza awa bakozwa bafle moko ya 100 watt batie kuna na kwa etali kotoyo bakozwa su bafle mosusu ya 100 watt batie kotoyo opposé eza kotalela mais finalement boza kosala eloko moko te parce que 100 watt musique eza kopompe kuna so eza kopompe fréquence na même au niveau d'onde eza 0 ekose kase na ngona pe musana ngo banjenier mutu ba star ba ingénieur bato baza kosala na église ngo baza na science acoustique baza te Nzambe asalaka science acoustique mpona kolakisa amplitude soki eza koya na même ondulation na même angle na même variation ekozala kase Gedeon ayebisi bango ke bino bozala koto oyo boutilize nini makelele ya même fréquence ali na mbala moko boum se na ngai soki baza koya na amplitude opposé makelele ekomona na fois 2 soki eza koya na même amplitude ekozala kasi okanisaki baza awa te nzokande baza place ozali nde yango naka Nzambe alingaki ayebisa Gedeon ke salela physique ya acoustique ke ntango makelele ekoya baennemi na bino bakozala na se bakozwa amplitude ya makelele ya groupe oyo ebongo oyo ntango koya ese choisi basini solidale nyonso ntango ekosalema bakozala na confusion makelele yango ezouta kote nini ebongo so baza na pembeni na bino bakoyoka makelele lisusu te parce que na makelele ana awa bamweke eza na même fréquence eza na même fréquence ka bawakimaki mosiko 0 na ere wana bino bosali nini babandi kokima ntango bandi kokima batiki bamachete na bango batiki baepe na bapo baza ebele kinzakamena wana na butu babi donc baza ebele nzoka bazali nango kaka 300 est ce que bazalaki na minduki bazalaki na baepe rien bazwi kaka na baepe wana pourquoi bazwaki baepe wana parce que na se ya butu keba nayebisaki oyo se nanga kosala erreur te bamateya nyonso za koteyaka awa eza spirituellement bien programmé mondimi ozali mwinda basalelaki minda te basalaki nini torche soki batiaka mwinda boye na bango na balinga bamonanaki oyo mwana ya Israel epuis bitumba mpe ekwei me bango babomai minda bango baza kosala yango wapi yeyeyo atiki machete ne awa yango oyo wapi akimi kote apointe torche kata butu
babutu nyonso wana Gedeon basilisaki bandemi na bango bao bakimaki me o bakimaki na mo etani balandi bango nde kuna ser nanga potokata na mokuse Gedeon alandaki banguna na ye nyonso tina journée ya moi bakomi na bapays mosusu bakoti na bapays mosusu wana ti basoda ya Gedeon basali nini balembi de place oyo komona ete mokonzi ya ore na zeke bakangi bango babomi bango Ni bakangi bango. Ah, parce que so bozo bunda na pays nyonso na yebisaki soki bozwi roi ya pays wana bobomi bitumbango na pays wana déjà eza déclaré comme bokane yango sikoyo kote balalaki ba ennemi na bango nzala ezwi ba Gedeon na basoda bafiti dia bake batrouve tata moko azalaki mokonzi kote wana kote ne komone ezalaki nani lisusu ser na ngai Ni bakangi to bakomunisa otangaki jabili. En tout cas, frère, ce qu'on rappelle, you know. Nane wakoma zebana zamuna te. Oh, zebana zamuna. Otangaki yango te. Atangaki yango mes frères, ndenga na lobi vivre, ça ayam susu makambo ngeza kapasi pour comprendre. Bon.